bino nyonso nkumu apesi bino bambote lelo mingi eza spécial Goma parce que Nzambe a visitaki bana ya Goma makasi oyebi biso bana ya Liloba Nzambe aza vraiment kosunga biso ezolakisaki Nzambe atindela biso prophète ya bien tokolobaka bana Liloba te ezali Congo mobimba oyo bazwa grâce ya kozwa prophète na mboka c'est une bénédiction parce que biloko Nzambe azosala na Liloba vraiment eza te que tozo comparer mais biso toko dodo na Nzambe na biso parce que c'est une grâce, c'est une bénédiction. Nzambe a visité kabino na ba moment difficile. Nzambe a battu la kabino soki bozana prophète ya malongate boko banda kokufa kandenge ba pagano baza kokufa. Même à l'époque ya Jésus, boyebi nyoka azali nyama moko ya malédiction. Mais nyoka moke bimaka na mboka banda ko so abatu. Mais bazwa kaka nyoka mususu batie soki nyoka wana sui batu. Botali kaka nyoka wana bobiki c'est-à-dire Nzambe soki atindi mombu na ye atindaka ye pona peuple atindaka ye te kazala na lolendo atindaka ye te kazala na bamituka atindaka ye te ke abanda kobangisa batu ndenge alataka mais azali esclave ya Nzambe pona kobikisa libota yango monaka bana nyonso ya Liloba bazalaka na kimia bazalaka na bobangi Nzambe parce que bandimela prophète oyo azali motindami ya Nzambe oyo azali moponami na Nzambe et puis ba congolais boyambaka Konde Dominique parce que biloko Nzambe azo utiliser azo sala pa na ye vraiment moto amokili ka kosala ngote bomoni banda coronavirus ebimi boyiko kende ko tuna na mabota biso bana ya Konde Dominique to perdre ata mutute parce que tu as consigne à kotambola na Nzambe et lelo soki totie spécial Goma Nzambe a visité libota ya Goma makasi parce que tango volcan et bandi vraiment bino moko bomoni ndenge bato bazo welela nzela ya kokima dani azanzela moko na kumu ki fait da koki ko illustrer embouteillage ya ndenge ya black tea mais mwana ya Liloba tamoka kotaki na embouteillage wana te bango bazongisaki misu sima balobi te biso toza na prophète oyo Nzambe atinda bongo na moma ya boye likambo nyonso ke yeli mona Nzambe il faut kotala ba écriture na biso référence ali prophète Konde Dominique Paul ba bengi papa lobi na bango bokima te bozali sika moko bobondela mozalisa likolo na se boyende atinda ka voluka ezali Nzambe soki dana koki ko illustrer bozomona eloko ezotambola na mai parce que au commencement était la parole mokili ezalaka na forme était Liloba ya Nzambe bandaka kotambola likolo ya mai molimo mosando tobengaka lelo abanda kotambola likolo ya mai mais moto ezobima na ebale ezate ke luiso ezotambola eza présence ya Nzambe et nkumu akokomante te pona lobate dani soko de sika moko na nkumu kifet mais mabiso to landa banda na témoignage ya sœur oyo ya liboso oyo yambaka Liloba na Goma toyokaye ndenge oyo monaki na moto comme ça ozongisa nkumu kifet amen etonga na yawe na sepeli makasi nga naza mondimi parmi bandimi ya Liloba biso batoto yambaka Liloba na Nord Kivu mais événement oyo elekeli biso vraiment eza événement moko ya makasi pe kamwisi libota pe fortifier bana Goma pe fortifier bandimi oyo nanu basosoli te basosoli grandeur ya prophète Konde Mpolo Dominique ezalaki certain samedi basali bayaka mingi awa na ndaku koya kolia tokomaki ba 19h nazolamba namoni bana baye koyebisanga moto epeli na nde moto epelaki na bandi kobenga baumbwa Nzambe basali nazoloba ke boza wapi balobi tozoya mama na ndenge bayaki bakomi na ndaku bakuti nga nasina kangi bisaka na nga nyonso na bongami deja pona kima nakende na mboka Saki bakomi batuninga mama ozokende wapi
nga lobi basali nazokima balobi kobanga te yawa kosala bon nazalaki mpe na kondima wana navandaki namonaki soki nga na kimi nakotika basali ya nzambe na nani natiaki kaka elikya epai yawe basali balobi zela tobenga mutu na nzambe babengai mpe mutu na nzambe alobi bobanga te bozala na kondima ekoleka me eloko ekamusaki ngai voix moko nayokaki ya mutu na nzambe bazi wana natikala koyoka ye na bazi wana te ezalaki bazi moko ya munene ke bozala na kondima donc bazi wana eningisaki ngai vraiment place nazalaki ekomaki lokwa tremblement de terre kati na ngai eningisaki nga vraiment bozala na kondima na bazi ya munene natikala koyoka l'homme de Dieu na bazi wana te mais bazi wana efortifiaki ngai après ezalaki ba 19h ba 20h 23h tozalaki mpe kaka libanda tozolala te nayaki kobenga basali toyebisi bango moto ekiti parmi bandimi ndambu na basali mosusu tozalaki awa bakimelaki place nazali toye kobima tomoni moto ekiti vraiment elekeli biso toza na mingi ya koloba te ekitaka te en tout cas volcan etombokaka pendant une semaine à 4 jours 5 jours ezosala kaka événement wana mais événement esalaki 3 heures du temps ekiti mpona lipamboli ya l'homme de Dieu prophète Ikonde Mpolo Dominique elekeli mboka ya Goma toza na mingi ya koloba te prophète ya solo ye wana mpe mpona tremblement lipamboli ezokontinue kaka azopesa basali mpe tremblement esali bato akokufa bakufi me bana ya liloba tobimi sa esof ata mutu moko azwami te mpona force ya prophète Ikonde Mpolo Dominique yango na remercier église ya liloba bandeko tomipesa wana eza nzambe mobimba nda aza kati na ye tomipesa na liloba tolanda liloba mpe atunaki banyama na evenema ana mpe azotoye donc azalaki na susi ya nyama mutu tozala na bomoi mpe biso nyonso toza na bomoi yango bandeko partout oyo bazolanda ngai tolanda liloba tosimba liloba tosalela liloba topesa sango na mabota oyo bazotuka liloba ke liloba eza ya nzambe merci boyoki sert a témoigner alobi nini alobi tango babengi ye parce que na pokwa nyonso bandeko bayaka kolia basali bayaka wana epa servante kolia mais moto ebimi sert alobi nalingi na kima mais atali miso na nsima alobi soki na kimi eloko edifie ngai soki na kimi nakotika bandeko na nani oyo akolambela bango c'est-à-dire nzambe alobi ke bandeko wana bakokufa te mais yo kimi nani akolambela bango abengi basali baye balobi ser tobondela babondeli babengi papa alobi voix ayokaki epai ya prophète Konde ezalaki lisusu voix na ye te voix base ya makasi voix ya makasi oyo ayokaki alobi wana ezalaki prophète Konde te bamosusu bamoni papa abimi na moto na kati ya voluka tango ezopela bamoni esclave nzambe abimi wana non voluka oyo batémoignage nazolakisa surtout biso bano toza na kati ya liloba elakisi ke to renouveler confiance na prophète to renouveler foi na biso donc nzambe alakisaka biso bamiracle wana mpona koedifie biso ke topona place ya mabe te epai ya baprofete oyo babima na ndenge na bango te mpo bamosusu bakoma mpo bazwa mbongo yango moni bango bateyaka kaka bozwi bango mpo mona ye il faut consultation prophétique il faut boye moto azobela me fa pesa mbongo mais epa Konde Dominique bana nyonso ya liloba boyaka mpo boza baponami boyokaka mongongo ya nzambe ke
tala mumbu na ngai ye wana, voici mon serviteur que j'ai choisi, l'ami de l'Éternel. Et tango bana na ye baleli, avant comment intervenir, ndeko Dani, mema biso tolanda, sœur Moussous, yépe à mon aki prophète qu'on est en tali na volcan, à mon l'homme de Dieu, à Télémi, et tant à mon aki papa, à mon aki epena banyama misatu. Et là, qu'on appelle salamé la Jésus, Nzambe a prophète Konde, et salamé la ye, na montagne, oyo pira lobaka papa, totonga kasi, ba ema misatu, moko po na Moïse, moko po na yo, moko Jésus, et bon monaka, ye moka senga kate. C'est ça bon Nzambe, et c'est répété lelo, ba moni Konde na trois nyama, na kati ya moto. Dani zongi sankumu kifeti na Goma, tolanda sœur, Jambo. Jambo sana. Jambo sana. Jambo tuliona siku ya volka ilitushangaza sana. Mimi natoka tu nje, mimi naangalia moto naita. Mama Mado, volka inawaka. Kisha kidogo mimi nasimama mimi naangalia mtu yuko kati ya moto. Moto inaruka turu ya kwanza. Turu ya pili inaruka. Turu ya tatu mimi naona mtu anajipresente mle moto anaruka na geuka ngambo. Bila nigeuka ngambo sikuona sura ni nani. Kasa mnaona mtu? Bale walikuwa pembeni wanasema ndio tunaona mtu. Mwingine alikuwa pembeni sasa zingine naona mbaya. C'est vrai mimi naona ni mtu ndani ya moto. Pale pale kona nageuka. Kwenye aligeuka moto ikashuka mbio. Nikasema sijui mimi naona nini banduku. Mimi nafungana macho. Banduku naona muujiza wa Mungu pale sikuweza jua kama ni nini. Pale tuliona manyama iko na manyama iko na nyama tatu na yeye peke waine. Tukakosa kama ni habari gani iko nafanyika. Na hivi moto limaliza kupitika vile nikajisikia nguvu. Nikasema sitatoka kwangu. Juu Mungu ashakuyapigana vita hii moto. Na vile nikapiga na chakula nikakula. Wengine wote walikimbia ukilima. Vule linyeshe kama piga wengine walikufa kule. Lakini sisi tuko wazima mpaka leo. Tunashukuru Mungu wetu sana. Pale nikasema huyu ni mtu gani siweza muelewa. Pale jirani yangu akasema huyu ni profeti. Na pale akasema nikaingia mwake nikakutana foto. Nikakutana ni hii foto yenye niliona mumoto. Andu unashangana na hii muujiza ya Mungu atatuonesha mwe mwingine yetu ya Goma. Sijui ni habari gani ya Mungu ataongea na sisi. Hatujui kama ni muujiza gani itafanyika ndani ya mji wetu wa Goma. Bandugu sijue hii kanisa ningeitafuta sana na mie nikuwa hata mshiriki wa hii kanisa juu mimi naona sasa vile dunia yenye tuko napitia leo iko mwisho. Mungu anataka tuzungumzia mingi mwa mji wa Goma. Hivi niliona ndani ya moto nikakutana hii nguo na njoo ile niliona kati ya moto. Na nikakutana kweli ni ule baba mwenye niliona pale. Njoo huyu mwenye iko hapa. Hii mulima njoo ya volka yenye ilikuwa ndani, hii ya pili huku pembeni. Merci. Boyoki ndeko wana parce que bato bayoki sweli badamu ke pa atozana Kinshasa. Tozong dani zongisa lisusu sera lingala. Ye simbi photo po na kolakisa ke photo asimbi wana. Ya mona ki angonde na kati ya moto. Tolanda lisusu. Ngai kombo na nga Mama Mado Nzigire. Na zamu fandi ya Goma na vandi na Goma na zana quartier Kiziba 1 Avenue Tanzania na za tout près na basinga oyo eke ememi kura na Ethiopia. Ngai mokolo ya volka ezalaki le 22 mai 2021 na pokwa batu bazomirmireke kura nini volka etomboki me tofanda kika na bandako ekomi ba 23h30 tobimili banda na bimili banda ya ndako na ngai na kuti na talaboye na kati ya volka na moni le prophète Konde Paul Dominique azana kati ya kura ya moto wana azobunda na moto wana pembeni na ye azalaki na banyama ango ezalaki misatu soso ya mobali ntaba ya mobali na ngombe ya mobali na ye moko bazalaki 4 bazobunda na kati ya moto wana ngai na benga kibandeko bao bazalaki pembeni na ngai bavoisin na ngai bao bazalaki wana
babandi kotala moto wana na ebisi bango eske bomoni mutu wana balobi tozomona mutu yango meto ebi mutu yango te na ebisi bango keza le prophète Paul Konde Dominique nde azana kati ya moto wana elongi na ye monanaki vraiment keza elongi ya prophète Konde nde ezalaki na kati ya moto wana batu nyonso bao bazalaki wana bao mutu na mutu azalaki koyoka na marke na ye pe amonaki na marke na ye ezana bao bayoka ki mungongo ya loyembo na kati ya volka bamisusu bazoyoka bambunda bamisusu bazoyoka mutu na mutu amonaki na mutu ayokaki na lolenge na eselo inspiration nzambe na kati ya mutu nyonso nde na lobike vraiment nzambe azwa lokumu po ayeba kike biso bana na etoza na kati ya Goma akokaki koboma biso na moto ya volkate nde nakumisi nzambe makasi vraiment nzambe azwa lokumu atia pe prophète Konde atia ye vraiment nguya atia ye makasi a continue na perseverance nako kamba biso bana na yeba o toza na Goma amen. Merci libota tokangama na nzambe baser wana yo amoni nkumu kifeta za moto atembe meti nazo ndima babiloko ya boyi ezo la kisake nzambe azali ane oyo sata bundisi etonga na nzambe makasi bana libota vraiment bamoni papa na bango te même pour na sensen et salamité papa même moya kende ko tambola na kende ko tala bana ya Goma bana partout ya République démocratique du Congo même na Bangola même na Brazzaville même partout dans le monde ezate pour na coronavirus e kangaki ba province na ndenge ya bomoto Menzambe azalaki wana pona kozwa contrôle ya oyo ya ba oyo bandimela nzambe ya solo oyo bandimela Paul Dominique lokola Mosali représentant ya nzambe na se ya moi baza toujours kobatelama ndenge soso abatelaka bamaki il faut to demeurer na kati ya foi tozala proche na nzambe na biso po nzambe na biso azobatela biso nini tosengaka nzambe na tongo tango mutu ala mukaka alobaka papa batela libota batela bano pesi ngai bata pesa la boy pesa ngai lipa ya mokolo na mokolo eza synonyme ya mona nzambe nyonso renouveler confiance na nzambe na ye pesero wana boyoki ake musika lobi nzambe batela mumbu na yo pesa ye lisusu makasi pour continuer ko batela biso donc cérémonie esengo ke nasambelaka nzambe ya solo moma bato bakufi bandake ekei to perdre babiloko mais biso to kimi ata mbangu te to bungisi ata tonga te nzamba bateli biso yanga za ko continuer ko lobaka nzambe soki obakiselaka bato mikolo na se ya moi te mais bakisela Dominique Konde parce que yetanga za na bomo ya molai na se ya moi biso pe ba oto kangami to ndimi etange prophète to gozala pe na bomo ya molai ezola kisa meme na mboka bozala kana fier boye bakake mosakoli aza na mboka c'est prophète Konde Dominique Paul ba miracle oyo eza ya lokuta te eza ba miracle moko trikete pour prophète ake Goma te ba image oyo bande konde batindi parce que ba yebi ba numéro otozo tia na émission nde ba bengi ba lobi kumu tia yango mokili ba mona ke nzambe asalaka miracle kaka tendenga balola kama ivino asala miracle te kaka ndenga kangaka mupepe na mai asala miracle te kaka ndenga bikisaka Bartime tilelo créateur de toutes choses azako continuer ko sala ba miracle et pas ya mombu na ye prophète Konde et même ndenge nazo sala émission yo ba philosophe bazo tala ba o batanga kanzambe na mokili ba théologien bazo tala ba médecin ba nani tout le monde bazako comprendre que biloko ya boye ezaka kanzambe mutu ya mokili okokate et bandeko ya Goma babengaki balobi émission de lobana nzambe kitagoma nkumu yebisa papa aya tomona ye parce que bato ya Goma bamonaki bato na moto
mais bazo yeba yete mais ba sœur na ba frère o bazana liloba nde ba yeba ke ezali prophète Konde nde apesi photo bazo lela papa ko ya mokolo nini ba monto mona yo to simba yo lisusu papa na koyebisa bino ke na kokomisa malobi pa ya prophète Konde pona couple pastoral et ya na Goma et mon abino parce que boti na ba moment difficile so ki nzambe tende to monanité lokola nzamba batela kabiso ata ko continuer ko batela biso mais na koyebisa prophète Konde ke bana Goma bazolela po okoma bomonana na bango mais mabiso to landa frère pe ye alinga ko témoigner te mais nzamba lobaki na ye il faut o témoigner pona oyo nga na saleli peuple na ngai mokili mo babaye bake na pona prophète Konde Dominique et bato nyonso bandimeli ye baza na protection ya nzambe ya mokilité tozonga lisusu na Goma comme ça tozonga naza pena na ambiti da témoigner mingi te en tout cas vraiment naza na kilo wana mais il fallait que na témoigner pour ngeza na ngambo mingi na vie nanga parce que on a mon temps mon vision wana je me suis dit au début en français je me suis dit n'habiter les avantiers dans le bloc à la terre. Je crois que les jours qu'on a, c'était vers jeudi. C'était vers 5h moins esprit, il faut le témoigner. Parce que si on témoigne, on a un tremblement de terre. Ils ont ça, mais ça pour témoigner. Pour nga ina lingi qui gloire, nanga yoka na mokili mobimaki. Nga indi na sanzambi on a sali. Pour te kime kota na katamboka. Ngabité, non, quand t'habiter, il faut témoigner. Si témoigner, tremblement de terre aussi la terre. En tout cas, j'étais censé. Ils disaient que j'aurais éruption volcanique et Salamaki. Nazaï n'en a parlé, je comprends mais j'ai pas compris. Nazaï même pas tant à imiter pour naviguer, raison pour nous évolution à monde de comment. Mais Namoni monté chaque bengi, il me dit que même nous avons je suis à la maison. Avec ça, nous sommes en mais nous sommes en Libanda, on a binini. Et puis, il faut planer que ça, c'est vrai. Ah, ça, on a de Nathan, la monnaie. Maman qui est suspect. La négligé dans la main. Dans une chambre, la monnaie, on dit que moi, l'église a bien frère aux autres, puis on habite dans la pâte. Ils ont mon. La fin des eaux qui t'attaquent, n'était l'on ni les eaux qui n'aillent, côté Katsina, on a bien si maman, les Lobanabia. Au fait, qu'on a dévié. La voilà. On a ébé qui te donné bimé katinanga. On a bimé son cas. Dès on a vendu, garde à toquer la porte, et puis c'est mon condi. Il faut le évacuer parce que Thérèse a mon boulot et quoi il a au mabé. La bimé n'a pas bagage nanga. Il y a moins de bataille de divagation. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Villago m'appelle la maîtrise en mobilité. N'a qu'une de wapi, n'a qu'une de gauche, n'a qu'une de droite. Nathalie Konatana Sanapia. Oui, n'écoutez l'eau et salenga. Ils abattent ou ils agandent des aïe qui battent bazo kima, ma bezo yame, yo ke o songi na pungi pour qui kolala. N'était sauf fois ne utaki wapi na songi na matina na ma chambre. Na lali, na moni mbala moko si c'est pas sur sa vision tondoto. Na moni mbala moko ki, mon Céric, na moté Jacques. Bake babengi prophète bake kozwaye na isikazala ki aye prophète a se représenté sous forme ya moto alata nzoto ya musunite ya moto ngombe na moto ndenga zalaka me esa moto ah kama prophète aya komi wana tondo pusa na ebu bazangi na basali abi bino bosuka makambo itali binote butika nga mona kende en fait mbala moko komi iska lave zo kuli abandi mbala moko kotambola maintenant nga ndo tambola na suku mutani ati ba potopoto mitambe de tika la ressenti ki o mutani le kaki anete ba potopoto ndi yazalaki tanga zo le iska lave zo zala bala vona izo suka wana zo tambola tali akati mondeli moko mulai ti ya aussi ça. Tout le monde a maman, l'avait stoppé, mais on l'a vu aussi que ce qui Ndesika, mouvement que ça la m'a sauté, l'avait souka. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Abi nga indi mna lobby moi. Bon, on a sauté qui n'a pongi.
Après quelques temps, il y a un collègue à Benga. Ah, mon cher, oui, ça va. Parce que c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Même à Cambo, il y a un bandeko. Il y a le monde entier. Ils sont pour nous influencer, ils sont pour nous intimider, ils sont pour nous banque, ils sont pour nous bien d'abino, mais où on a une monnaie, ils sont moana. Et c'est vrai. Ils sont bien solo. Le Béza Nzambe, prophète Aza Nzambe, tout simba liluba, le Béza vie éternelle, tout tika yamote, tout simba prophète Konde Tisuka. En tout cas, vraiment, on a une monnaie, dès qu'on a dans un habité au témoignage, mais et puis si on a sous force makasi koleka et puis si on a kondima makasi pour continuer toujours à persévérer dans le loba pour tout mon avis elle est éternelle. C'est un peu ça. Merci. Omoni bolandi ba témoignage. Nyonso bolandi. Eza nelo konkuma ko bakisa te. Eloko na ko bakisa na libote ezali nini? Nzambe na biso abatela kabiso mokolo na mokolo. Ozomona kutu na bamangomba musuku du bazana prophète bana nzamba solo te. Mais basala prière du lundi au dimanche chaque jour. Yango mona ka ba prophète ona ba créer ba miracle ya lokuta ya ko créaka papa yaka to ko pesa yo bo sala bo to futi yombong. Mais biso to yebi principe ya bonzambe. C'est-à-dire tikala pembeni ya nzete oyo eza na moto po yo pozwa moto. Yango monaki bo comprendre ba témoignage o bandeko bapesi eza na eloko moko. Frère wana zalaki ya kolala. Alali baye balamwisi ye. Alobi ye moko azobelo ke salaki ete. Alobi frère bima libanda batu bazoki mamoto ezopela libanda makasi. Alobi ya moto ane zelo kote prophète konda kosunga. Yo ke tenso ya mona nzambe. C'est par la foi. Nanzela ya kondima nde nzambe na biso atelemaka pona kobatela baoya ye. C'est-à-dire quoi? Partout au tambola, tambola kana prophète Konde. Eza la mona no alingi akufa. Olobi mutape sanganga mona oye za nzambe. Est-ce que nzambe a permettre nzambe ya Konde Dominique a permettre mono ya kende? Yo tango zolela, o perdre foi. Il faut avoir la foi dans nyonso ekoye la yo. Makambu e bangisaka yo te. Mais yo ne bangisaka makambu. Eza la malade yango eza ndenge nini. Même ndenge bapesi coronavirus lokumu. Mais nzambe na biso aleki corona. Nzambe na biso azoboma moto na seconde. Lelo na ville ya Goma moto ekufi. Daniso koza nzela moko na nkumu kifeti o registré ndenge nazolo bao. Moto ekufi. Ba tremblement de la terre ezalaki esili. Botala ndenge mabele pasukaki. Botala moto etikali na se. Non. Nzambe ya solo amona naka. Nzamba lobi boko yebanga na bilembo na ndenge na tambolaka. Makambo eza ko bangisa mokili e ko bangisa ngai nzambe te. Ba oya nga na ko batela bango. Nde na ba fleo oye komisiko na mokili. Etonga na nzambe libota bokangama na nzambe na bino. Nzambe na biso azali nzambe ya solo. Ezali nzambe ya ko créer kate. Nzambe obeleli nzambe ya Konde. Nzambe wana kokita akosunga yo ata mboka nyonso baza kokima. Yo kotikala yo moko. Soko za na ville wana yo moko kotikala yo moko. Bandeko ya Goma nkumu vraiment asepeli makasi pe na libota mobimba oyo ezali na Kinshasa oyo ezali na Congo Mombatu oyo ezali na ba étranger o bazo tala bikamwa nzambe asali na ville ya Goma édifier foi ya bandeko ebele. Yo mona zobela yo moko yo wana ozokendaka na hôpital. Yo moko yo wana ozobanga e mona na ngai e bandoki bana quartier te. Yo za na prophète. Ata po déranger papa te benga basali bakoya bapesi mwana lipamboli mwana kotambola bokozonga nendako. Ata espoir esili yo. Est-ce que espoir ekoko silo ndenge ni Konde Dominique azali?
bobotisa foi ndenge mayebotaka na source pour na bomona ba merveille ya Nzambe. D'abord protection. O Nzambe na biso azopesa biso. Assurance pema na bomoi. Korone ki makabiso na musika. Potoza na Nzambe ya solo. Tondimela Nzambe ya bikekote. Tondimela Nzambe ya ko créer te. Yango meme na mboka eloko esalami na Goma. Je sais que autorité bazolanda, banani bazolanda. Jamais prophète qu'on a kende qui est pas président de la République, non président, tindanga na Goma, pona kende kobonde la volke sila. Te. Moussa Nzamba zana tina ko se déplacer te. Et ça le quand les gens disent natala kana TV bazoloba, non prophète Condé a ça la jite. Est-ce que batona ya Goma babiki ba melaki Jésus abikisa Bartimée, abikisa ka indeni. Amoni aveugle, abi olingi omona abwaki soyi. Na mabele, azui soyi ona sala ngo potopoto tie Bartimée na miso. Est-ce que Jésus abandaki ko bikisa ba aveugle nyoso kaka na soyi? Non. Mutu na mutu azana modèle akozwa guérison. Moi ça bandaka kotanga makila. Babwa kaka soyi te po bapakola ene longi. Ya simba kaka kelamba, mokonja sentir mutu moka simbi ngai. Mutu asimbi nga wana azui lipamboli. C'est ça. Congo bo reconnaître kaka ke toza na Nzambe. Ba tu bazo comprendre pourquoi nazo lobake toza na Nzambe. C'est-à-dire Nzambe a se révéler à peuple à travers d'un prophète. Ça prophète de l'Éternel Nzambe a se révéler na mutute. Nzambe ya ordre. Yoko lobake no ngai na ke omoni biso nanu na monate bato bana discernement te loko la biso bato. Mais diable obino bobengana kabutu na moi azana discernement. Parce que tango bana ya cheke ba moni ke Paul azo sala azo bengana ba démon ezala pe kaka lelote kaka neti lelo une époque na biso. Copie ya évangile komi cop. Pona zo mbongo akomi pe pasteur. Mais tanga ye ko chasser ba démon tu na lobi oh biso toyebi Condé Dominique. Toyebi Jésus. Mais yo nani? Est-ce que lelo na Congo biso bato dozo chasser ba démon? To sonda ka ba esprit o yage pa na biso go biso ka lilo banzam. Est-ce que prophète yo wana aye selon qu'il est écrit? C'est ça le problème. Batu il faut pas comprendre, c'est lui qui dit envoyé, na celui que le monde a envoyé. Parce que nature est créée batu. Moment toko ba crise mondiale, moment toko le réchauffement climatique, ça c'est le monde. Ce n'est pas Dieu d'Israël. Notre Dieu, Dieu de Condé Dominique, Azanzambe oya tellement statique, oya le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ndenge ba Bartimée babikaka, bana ya liloba bazobika. Ndenge nzamba le saka batu, mbisi mi bale na mapa mi bale, biso na liloba, tokolia. Et papa, tanga bondeli po na batu, atala kaka biso batu te. Ba moni ya telemi pe na banyama. Parce que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mbisa bonde la kanzambe. Alam na tonga la muka lobi nzambe merci ndengo tianga na mai. Nyama bonde la kanzambe nzambe merci ndengo tianga na zamba. Ndeka bonde la kanzambe nzambe merci opesanga mapapuna pumbwaka likolo. Siko biso ba dotolinga ka to perdre ba race wana nyos kaka pona biso do dominer na mokili. Mais nzamba tsaki biloko wana nyos pona ekomisa ye. Yango mosakoli ya solo ayaka na limite te, ayaka na plénitude ya bonzambe pour na ko présenter peuple. Yango tina nzambe atindaka Paul et pas ya ba nation, c'est pour nous enseigner le Dieu d'Israël. Aujourd'hui Dieu de Congo parce que le prophète il est congolais. Vous respectez le prophète Condé. Ceux qui ont tambola bo respecter Oji. Bato babiki na Goma kuna eske ji ekomi kuna asopeli volkaji? Non. Nzambe aza multi système. Aza ne bandelite aza na sukate. Oko kende pe ba prophète Condé atali yo kaka lobi nkumu kende obiki. Amelicite. Tala na Goma. Volka yango wana esili. Tremblement de terre yango wana esili. C'est-à-dire, ceux qui ont une solution en Mboka, to consultaka,
mosali ya nzambe yende solution pona mboka mutu musoko pesa solution na mboka akoki kozala jamais yango bozomona aza ko illustrer ba élément. Merci Dani yango bomoni kumu azoloba parce que nzambe vraiment azali pe nzambe afandi na libota ya bana ya liloba. Merci vraiment mozalisa likolo na se vraiment bomba ba télécommande bolanda lisusu témoignage ngana zo benga bango ba ambassadeur ya nzambe au prophète apanzaka bango dans le monde entier po bakende côté ya ko fandisa liloba to keito landa ba responsable à liloba responsable moka lobaki na Goma comme ça tozonga. Oui, amen bandeko na monde entier na face du monde biso tozali ba responsable oyo prophète kone po Dominique atinde biso mission na province ya Nord Kivu pono ko kotombola valeur ya liloba na kati ya mboka pono ko pesa kimia na kati ya mboka pono ko planter kimia na kati ya mboka ndo moni biso tozali ba responsable ngai Musakoli Eric de Musakoli Eric Ibuba biso tozana mutei na ngai pe mutei na ngai Jacques Mubieme nde totambola na mission mibale mutei Musakoli de prophète kone po Dominique atinde biso mission pono ko pesa kimia na Nord Kivu et évangélisation bato bazwa amour ba amour mais biso to émission na de to comme émission na 2021 awa presque na janvier le 26 février de le 26 février to comme awa na Nord Kivu ti to ça déjà presque 3 mois en to zo kende de 3 mois na biso awa nde na kata ville Goma awa à partir à samedi le 22 mai de le 22 mai à partir de 18h de tozalaki na bandaku to bima libanda boye donc to moni volcan et tomboki motezo pela lokola fournaise motezo mata likolo tant motezo mata wana ezo boka ba lava de ba lava nango wana nde ba lava wana nde yango ba lava wana ezo sopana na monde ezo sopana kati na mboka soki sopani etambola lokola mbodi etambola lokola mai na minute to koma mabanga so ekuti ndako ebuki ndako ekomisi ndako libanga ekuti nzete ebuki ndako ekomisi nzete libanga do eloko nyonso to ekuta na nzela ezosokola soki ebandi kokita fe etika terrain vide ndako ekozala te nzete mpe ekozala te biso tomoni événement bongo ntango ebandi kosopana moto kuna ezosopana deya balava biso tobandi koselemante biso toyemsika na kati ya mboka oyo biso toye totia kimia nde tokozwa courage ya kobenga prophète kone po Dominique représentant na biso oyo azokamba oyo nzambe apesi mission oyo tobaka ezalaki motina mite mpe moi jete me elongi na ye moko ebikisaki bango tobengi prophète kone po Dominique sa grandeur le ministre universel pour la paix loko aza muta paix tobengi ye tant tobengi à partir de 21h 20h30 à 21h tobengi prophète kone po Dominique samedi wana de samedi le 22 wana tobengi prophète kone po Dominique pour te passer rapport ya événement oyo bano salima ana Nord Kivu ana ville Goma tant tobengi prophète kone po Dominique à partir wana prophète d'abord a regretté pour na Nord Kivu na assassinat kobomaka bato mikolo nyonso koboma banyama makila kotanga ba innocent bazo souffrir bato bazo nyokama nzamba za na plaisir à province ote pour eza province moko sanguinaire eza province moko ya tuerie eza province moko ezangi amour ezangi bolingo na nzambe prophète abandi ko regretter abike non c'est normal nzamba pesa bango mo Congo pour que non action wana été ya bango et corriger bango biso sko anteke ba serviteur to bandi ko lela sko parce que nzambe so siliki esenga sko photo lela nzambe tanga silikaka bana Israël bandoko lela Moïse bandoko lela to leli ce que pas nzambe na biso to lele pas prophète kone po Dominique papa yokela Nord Kivu mawa so tiki Nord Kivu mboke kozika mboke kokauka mboka bandako kozala te kotika la terre vide yokela Nord Kivu bato bakokufa makilano ekotanga yokela Nord Kivu mawa so tangi mabunga Nord Kivu mutakobika kozala te yoka kamawa yoka biso mawa limbisa biso to bato na masumu kotanga mabunga Nord Kivu te directement prophète kone a changé maloba mbala moko alobi ke ça va totana losambo nzambe na biso amimonisa nguya na ye nzambe na biso ameteze volcan wana nzambe na biso asukisa volcan wana kote bandoko chola kote bandoko kita esuka kakuna tant prophète ko na zuka maloba autorité directement lobika bongo ke totana losambo nzambe na biso asala prophète ko na bondeli tango mulai a lobi na lipamboli wana lobi ato tamboka na losambo do asisi ko bondela après lobi na biso botya ko ndima na lipamboli bozu oyo moto wana ekokita na centre ville te moto wana ekotambola pe sute nzambe
nzambe afini yango na sama belé afini yango na sama belé bobanga te bolenga te nzambe sa sali bino à partir de pompiso nyonso tone sengo to te pe ko ndibana maloba prophète ko Paul Dominique to bi papa etika la ka bongo ningo lobi eza ka bongo kaka ndenge pa lobeka bongo to ko ba 23h to ko ba 0h to bi malibanda boy to tala moto bando ko pela pour monta volcan et koufaka te et ko la 4 jours une semaine 2 semaines et koufaka te mais bande ko nga moto bandi na 18h ti ba 0h moto koufi 0h to bimi libanda total boye moto nyonso bando ko pela moto kiti moto kufi pe ba lava o e bando ko sopana ba lava wana pe e kangami biske kangamaki nzoka nde l'homme de Dieu aki ndeko se protéger peuple ya ville ya Goma baza na kimia baza la protéger nzoka nde tant to bengaki prophète ko na tawana ezaki nde to bendaki molimo na ye de te faire déplacer banda ki chassa de en esprit à ça qui lokola transfiguration a commis ce qu'on a corps glorieuse corps o ba mona ki na kata moto za corps corps wana ezaki corps mo glorieuse et kota ki na moto pour maîtriser volcan pour eboma moto wana pour peuple à Goma ezwa kimia peuple à Nord Kivu base solution depuis au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu c'est l'homme de Dieu le prophète comme Paul Dominique motina mité pe moi j'étais mais elongi na moko yango ba comme na Bible que voici mon serviteur que je soutiendrai mon Élie c'est le prophète comme Paul Dominique le lo apesi kimia na kata Nord Kivu quelque soit bato bazo tâtonner bato bazana ko tâtonner pour na bazi précision te bato bazana ko tâtonner peut-être eza boy peut-être tikali boy peut-être eza boy mais na biso na kondima oya lipamboli tozwaki na image ba moni image ya prophète na kata moto wana bana liloba bazana kondima ke l'homme de aki ko neutraliser ako maîtriser volcan ako sisa volcan pour bato ba vivre na kimia et loko wana ekiti na sama belé a dominer yango a fini yango a niati yango na nguya na makasi na nguya ya yawe moko voilà yango tolobi na face du monde ba yoka témoignage yo ba comprendre que nzambe azana kata mokili à travers mutu nzambe lataka mutu nzambe sa kiti na kata mokili nenga kitaka na Jésus de Nazareth nenga kitaka na Moïse le lopa kiti pe à travers de sa grandeur le prophète qu'on Paul Dominique ministre universel pour la paix nda yoko tia paix na kata Nord Kivu luka église le batana kota tana shit atana site internet luka église beta église le banzambe officiel oko découvrir ba événement liloba oko découvrir église liloba merci beaucoup nzama pambola bino abate la bino mo pepe na nzambe ezana mokili nzambe akiti na kata mokili merci beau comprendre ende quoi et dans le cas là muto azana prison so qui a moni liberté et pas naïe et le qui na bonne année émotion de ko amoni miracle il y a sur place amoni pe elongi ya papa na kati ya volcan ata aza mosali mais aza mutu aza na nzoto yo konde Dominique aza na ngote yango bozomona ndeko aza na émotion boyoki même conclusion na nakoti que les mêmes émission ya clôturer nae pour makamba lobby que dans le monde entier diloba ezali luka liloba nankolo partout okozwa lipamboli okobenga prophète Konde pe okozwa kimia kimia mutu apesa yango eza mutu okozala na bambongo okozala na banani mais oza na kimia te parce que eza na bato mosusu bana ba compte bancaire ya mulai mais ana ba costume na garde-robe na ondima te makolata yango lisu te tokutanaki na leki nanga moko boye azobela makasi vraiment nzambe akonda visiter ayebisinga lobi ve batindelinga bilamba na poto mais eloko moko tena kokolata yango te cirrhose de foie obetanga makasi apesaki nga mawa pona koloba ke nyonso koyi kozala nango mais soki nzoto eza makasi te ekosala eloko te vraiment napesi libota nyonso ya monde entier bambote ebele tozala na bolingo oyoki papa liboso alelaki pona Goma ndenge bato bamona kaka richesse nde or diamant bozui or que première richesse ezali 4 êtres vivants on nzamba sala pona kokumisa gloire na ye muta kosala kaka bazui ko pato boma mutu lokola nyama pas protéger ba trésor mais biloko wana soki bato bazate tango ezozwa or wana diamant natoke kotekela mundele aza nyama taza mutu muzo bomekela mupona nini pona bozui ya mokili epesaka papa passe yanga lobite tika bamona kanda ya nzambe na ndenge volcan etombokaki na yo chef de guerre ndakuno ekotelema te bombi moko lokola volcan ezate
alingaki asukola nyonso Dani Eristre omona ndenge yaka ezoya na azolia makadam tala kutu muto tambola na mai ya biminde mwana lokola bato munduki moko mundela sala lokola volke zate donc nzamba alakisi bino ke ngande maître ya temps pe ya circonstance il faut ko banga ngai kolo mokili vraiment libota na bandeko bo respecter banyama bakumisaka nzambe mozalisi po ata na mai na makila bo respecter bandeke bakumisaka mozalisi bo respecter bambisi biso batu pe totosana olingi okoma riche fo boma batu makila ya batu etanga yango zomona ba conséquence ya ba phénomène mo oya salaki batu wana komi kosilika kenga na ko boma pe bino ndenge bozo boma ba être na ngai vraiment libota ya Goma Nzambe a continuer ko batela bino bo persévérer kaka na foi ya bana ya Goma monde entier place li lobezali bo bénéficier nango papa lobité na pesa di pambolité bango baleli balobité papa ko tika boete Goma kokoma zamba Goma ekosila po oyo moto oto moni eutie pa mutute moto ezande yo kaka muto kosilisa parce que yondo fanda kana Nzambe conseil ya Nzambe fanda kana prophète na bomona moza lobanini mutu moko tako komona Nzambe bo nga vivre merele koma munyo so nga Nzambe na ngai nga Nzambe na te ngai nazobika na Nzambe ya Dominique Paul soki na beleli Nzambe ya konde nde na protection ça c'est la Bible. Libota merci Dani merci pour na ba élément et puis Libota ya Goma vraiment Nzambe a continuer ko visiter bino abate la bino bo continuer côté abatu bo tambisa vraiment ba témoignage wana partout. J'espère que tango na koyebisa papa tango mususu tokoya Goma nkomo akoya Goma Dani akoya Goma prophète Konde Dominique na mama bakoya Goma parce que couple pastoral etambolaka partout nzela moko apesi Libota nyonso bambote belé tokomona na lisusu bolanda ke émission makasi bobenga ka bosala ka ba réaction seni bomo na sonne za YouTube bokota kana YouTube barate miso botalaka e ko sunga boko zala édifier parce que ba témoignage wana ko rater yango te soki borate pe bokolanda pe na canal kini na moi nyoso tozo sala po na bino bo comprendre que bo pona ki place à mabete bo pona ki Nzambe ya solo comme apesi bino bambote na Dani bye.